Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez caneton. Mote bandeko balandi ya émission munoko mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malunga lelo eza bongo mukolo ya biso ba mama yango wana nazongisi matonde pa ya nzambe po ete mukolo ngo ya ba mama ekutinga na bomoi yo pe zongisa matonde pa ya nzambe po mukolo ngo ekuti yo na bomoi yango wana bandeko na ngai na mukolo lelo vraiment na pesi nzambe nanu merci pe na tiki mama o na maboko na ye na kopesa merci na ba oyo nyonso balandaka na pesi merci na ba conseillère na ngal lokola ya museka zanga te mama impala na pesi mbote na papa abotembe na Allemagne na pesi mbote na ndeko na ngape Faustin aza na Paris na pesi mbote na bana na nyonso bakoko boze beli en tout cas. Alors lelo siko soki na bongisaki émission oyo ezali pona boy lelo eza mukolo ba mama tozomona quand même mokili ligani liputa eza mukolo liputa pona ba mama problème ya kolata liputa eza penza yango te eza nango malamu mais problème penza eza yango te eloko penza na ye pona koloba pona lelo eza mukolo ya ba mama eza mukolo to yeba ke mukolo oyo ba consideraki biso mukolo oyo vraiment bandimaki mwasi ke mwasi pe aza mutu ke mwasi pa akoki koloba likambo ke mwasi akoki kosala pe makambo ya minene omoni lokola mobali tokoleka mobali donc mukolo wana eza mukolo bapesaki biso valeur na biso bapesi biso te me nzambe asapesa biso me bango baye ko reconnaître mokili ye ko reconnaître non topesa mwasi valeur na ye olie tobanda kodiminuer ye avant daka na kikuku abanda kosalaka misala ya bongo na bongo mukolo wana nde tozwaki valeur yango wana bamama soko totali malamu lelo oyo na mokili na mboka Congo par exemple mbali boso na mboka Congo tozala na premier ministre azali mwasi mbali boso tozomona ba mama oyo batelemi lokola ministre ya intérieur na Congo ba ministre pe bazali wana ministre ya culture et arts pe mwasi tozomona vraiment ba mama batelemi moni bazana kati wana bazebele ba mama na kotanga nanga ba kombo nyonso te parce que nazo leka na émission na ngai pona kolamusa mwa mukema yele ya ba mama. Alors, ceux qui bango bazali bongo bazo simba pe makambo ya gouvernement, c'est parce que ezaki na mukolo moko oyo bayaki ko reconnaître mwasi ke mwasi pe azali moto, ke mwasi pe azana ba valeur na ye. Alors, mukolo alelo eza mukolo nini? Mukolo to sala nini? Ezali mukolo te kaka ke olati liputa. Parce que ba mama siko ba koma lokole eza kaka fête ya liputa na lati liputa nde ba benginga la femme. Eza bongo te. La femme bandeko na ngai, la femme azali lipamboli. Mwasi azali lipamboli. Soko totali na Bible. Na okende kotanga verset moko na moko te. Mais soko keyi na d'abord na Genèse na 17, na Genèse 17. Soko keyi na ba 15. Tangu Nzambe azopambola Abraham. Alobi Abraham okozala tata ya bana ebele okozala tata ya ba multitude omoni mwasi na yo Sara akobotela yo mwana na ba version mususu balobi mwasi na yo Sara akokoma na zemi bandeko na ngai zemi oyo mwasi wana Sara amemaki Nzambe alobaki kaka teke zemi ya pamba Nzamba eko loba kaka na même chapitre ya Genèse 17 na ba 20-21 Nzamba eko loba alobi oko changer kombo ya mwasi na yo oko benga ye susu Saraite ni oko benga ye Sara bandeko nanga likambo munene bombami wana pona biso ba mama pona biso ba otobenga mi femme po mubali azwa bénédiction wana il faut mwasi akumba zemi. Il faut mwasi wana kene na maternité akende kubota.
bénédiction eza ya mobali mais mutu azokumba ngo ezali mwasi mwasi oza na valeur lelo eza mokolo ososola valeur oyo nzambe apesa yo valeur oyo ekoki kotombola libota na yo valeur oyo ekoki kotombola mboka na yo valeur oyo ekoki kotombola église na yo bandeko valeur oyo ekoki kotombola bien aimé musala esika yo osalaka lelo eza mokolo te ke paske nalati liputa nde bayebi ke naza mwasi bayebi na bango ke oza mwasi bayebi ke ozali la femme mais eloko oyo okoki kosala nde yango wana tozangaka eloko tokoki kozalela nde yango wana tozangaka lelo tokomona olie valeur wana oyo ekoki kopesa bénédiction ezala vraie valeur lelo oyo tokomona lobi na tongo tokomona bana basi nsusu baviolaki ye bolimbisanga na babalabala ndenge wana mpona nini amelaka te lokola eza journée ya femme alangwe masanga alors que eza journée oyo ya réflexion okanisa omeka kobongisa parce que ngai journée ya lelo bolimbisa ngai na fetaka ngo lokola bino nyonso ndenge bosalaka te mpona ngai nalobaka ke eza journée moko kaka te omoni soki batia yango mpo eza elembo ya reconnaissance ke bareconnaître wana nde elembo nango nde date mais mwasi normalement mikolo na mikolo esengeli bavaleur na yo ozala nango mais lelo oyo soki bakei koviole yo lelo oyo soki oke kosanzela bato na babar lelo oyo liputa ngo lataki ekomi na bosoto ya bisanza ekomi na bosoto ya masuba lelo oyo liputa oyo lataki bien aimé ekomi nango na ba hotel ekomi na bango na kosko ya kolongola valeur na yo sikoyo kifame yango penza valeur nango eza wapi ki mwasi bo mwasi na yo valeur nango eza wapi nzambe alobaki na Abraham alobi okobenga ye lisusu te Sarai okobenga ye Sarah. Il y a un changement normalement mwasi à partir ya jour wana oyo tozo fete lelo il fallait biso basi batika kobenga biso ba Sarai. Identité ya mwasi echangeaki mukolo wana mukolo ya le 8 mars eza mukolo ya changement ya identité bizaleli bozalami na mwasi nde mukolo ya lelo eya mukolo ya référence ya kokanisa katangu nyonso ke tozalaka biloko pamba mais na mukolo bapesaka biso valeur nzambe alobi okobenga kaye lisusu okobenga kaye lisusu Sarai te okobenga ye Sarah bandeko changement total Sarah mwasi oyo abengami noble mwasi aza na bokonzi nyonso eza ye mwasi abosaniki azali aide mpo na mobali Sarai atindaki mobali na ye akende meme na mwana mosala mpo azwa bebe azwa mwana azwa bénédiction mpo azalaki Sarai noble mwasi azangaki botosi mwasi azalaki na valeur penza te ya bomwasi bandeko nanga combien d'années Sarai asalaki na kisarai na ye oyo azwaka mwana te na ndenge kisarai mais tango akomi Sara esalaki mikolo boni so otangi na Bible okei lisusu na Genèse 18 okomona esika yango ebombama okomona balobi teke ale Abraham abengi ye Sara non balobi Abraham atindi mwasi na ye alobi vite kende kolamba biloko po ya kopesa bapaya oto yambi bandeko na ngai liboso eza mwasi mutu aza kopesa commandement po azalaki Sarai mwasi sans valeur atinda mobali asala mobali asa oyo alingi oyo mobali alingi te toboyi te ezali teke ki esclavage mais toyeba quand même kozala basi ya malamu betala siko Sara mukolo ya kimi mbangu oyo mobali azweli ye autorité ake kozwa quelque chose autorité eza buumbu te neler wana nde akei elakisami ke mwasi wana aza soumise elakisami ke mwasi wana aza na bopolo eza kaka vis-à-vis ya mobali na yo te bopolo eza vis-à-vis ya nzambe bopolo eza vis-à-vis ya bato bazokutana na yo bato bazomona yo bamona yo mwasi bizaleli ebongwani bizaleli na yo obongwama ekende na ngambu ya malamu ke ezonga na ngambu ya mabe bandeko na ngai lelo oyo
lelo oyo bozozela bénédiction église na yo zozela lipamboli mais yo mama munoko na we lobaka n'importe quoi bato bazokima église mpo na yo bongo sikoyo oza Sara ou oza Sarai nanu na kati ya libota okaboli famille eza kaka yo omona kaka bandoki omona kaka batu mususu nde mutu bazalaka mabe yo zalaka kaka malamu yo angani okoma na yo nzambe yo angani osalaka mabe te na mokili moyen batu bayepa Yesu eza te famille na yo balingi kosambela te po bayebi ke yo mutu okende kosambela oluka division na famille babenga yo Sarai to babenga yo Sara lelo eza mokolo kanisa ki ozala Sara oli ozala Sarai ezali mokolo kaka te ya kokanga liputa ngana kangi na nga liputa te me nalati na nga kaka jipe ya liputa oyo eza pe kaka liputa me liputa eza elembo surtout biso bakongolaise liputa eza elembo ya bopolo elembo ya respect elembo ya kotosa papa na biso akufa papa na biso Mobutu tango alobaka na biso bamama to banda kolata maputa ezalaka même na babiro yo kokota olati liputa ezaki changement monene na bamama biso ba oyo toyebaka kokanga ta liputa ngo te me baninga na biso bayebaka kokanga liputa ne bazolakisa biso lelo tozokende pa mama Bobila Dawa lobi tozokende epa ya premier ministre il faut tolata maputa bazolakisa biso ndenge tokokanga liputa oui tozokanga liputa po liputa ebombaka mwasi epesaka mwasi valeur bopolo epesi yo penza ya solo limemia na misu ya batu mais etikala na elamba te etikala na liputa te kolata eza problème te kati na yonde mutu eza problème yango na Bible ezoloba na biso batu mosusu bamonaka yango na ndenge akolobaka kosala maquillage te me tolandi Pierre alobi maquillage na yo babiju na yo ezala kaka na libanda te omakiye motema na yo babiju ezala na kati ya motema na yo elingi kolobaki oreflete na kati ya motema na yo ozala vraiment na sens ya bomwasi oyeba vraiment kozala ndenge nini na kozalela en tant que mwasi bamonaka c'est vrai naza mwasi ya solo mwasi epai yozali bizaleli no ezalaka ndenge nini na libala epai yozali ozalelaka ndenge nini ezalaka ndenge bakoki kozwa exemple na yo to bakoki kozwa exemple na yo te bamama basali ya Nzambe bolimbisa ngai basi ya bapasteur bolimbisa ngai basango na bino mpe ya mabe ekendeke mingi naza mpe mosali ya Nzambe nayebi ke bokwelaka mpe makambo nayebi ke vraiment lokola bino bozo soutenir mibali bino mpe bato ebele bayinaka bino basalaka bino mabe me bolukaka baconseillere bolukaka bato bakonseye bino malamu po ete ya solo lipamboli wana oyo ya mobali na yo lokola Abraham okumba ngo mikumbo toza nango ezali ya zemi ya kati ya molimo ezali ya kobota boye te Sara azwaka zemi siko Sarai azwaka zemi te mais c'est la même personne Sarai abotaka te mais Sara abotaka yango na lobaka na batu mingi Nzambe soko pambolaki Sara enambula boye 90 azwaki mwana ngape nazwa mwana mais loko aliboso kosenga Nzambe bongola ngai ndenge bongolaki Sarai soki biloko mabe eza kati na nga ndenge ya Sarai ezalaki Nzambe longola yango opesangaki Sara nazala Sara na kati na ngai soki naza Sara na yebi ke kolo zemio na kozwa na koyeba kobatela yango Sara ya kokaki kobatela zemi ya bonzambe te tangu sio mama place ozali lelo sio bongisi liputa me ozano benediction te ozali esika te o Nzambe ya koki kotia mwana oyo koki kobatela zemi ya 9 mois oyo kobatela msuze salaka 12 mois kutu oyo kokakobatela ngo te zemi wana eza zemi ya baproblème zemi ya makambo zokutana nango zemi bien aimé ya ba benediction libota na yo ya église na bino zemi wana Nzambe moya pesa yo ngo ezati po za kaka Sarai lelo na ye ko rappeler mwasi moko na ye ko senga mwasi moko ozala Sara mukolo lelo olata liputa na kati ya motema na yo mukola lelo omibongisa bizaleli oyeba kezalaki feti te ya kokende kaka na babar ya kokende kaka na banganda te me mukolo ya koyeba ke mwasi azali na ba valeur
otosa mukolo ya mbongwana soko bongwana kate bando banda kolata liputango olata kaka na nzoto otongisaka bolimbisanga osombi maputa osombi ba bijou osombi ba sapatu ba mona yo oui mais nyonso wana latango na motema mwasi maputa na dobeza bizaleli osombi sapato ya kitoko ya talon otambola nango me marche na yo spirituel eza wapi etamboli na yo lelo kaka etamboli okobebisa yango lelo mingi baza pe basi ya mabala me lokola eza mokolo ya bango babengi yango ya mwasi eza mokolo bakende kosala bosoto na mibali mosusu pe ake kobima na mobali mosusu mobali na ndako aloba te parce que biso eza mokolo na biso tosala oyo tolingi non eza mokolo yokanisa biloko nini nabongisaka te bizaleli na nga nini esimbaka te ezali mokolo oyo mwasi olata sapato ya kitoko na makolo wana eza makolo spirituel etamboli na yo echange omakie munoko na yo munoko wana otie maquillage maloba nde echange mingi bakanisaka lokola natiaka maquillage te nzambe amona yanga mikolo nyonso te otiaka maquillage te munoko wana ememisako bangambo natiaka crayon de beauté te mpo nzambe apekisanga natia te bomutu na moto aza na ndenge na ye me ngai na molimo nalobi ke misu na nga ekoki komona bimonamona te misu ekoki komona mpo batongelaka yango ndako te me misu soki emoni epesa ngai réflexion esala te ke lokola misu na nga emoni nazala séduit ya kolanda n'importe likambo nyonso eza bongo soki nalati biloko ya matoi na nga elingi koloba te ke na motema na ngai matoi na ngai yoka makambo ya ndenge na ndenge oyo ya mabe non wana nalati na libanda me na kati na ngai ifo ezala pe bongo bandeko tososola bandeko surtout bamama congolaise tomipesa valeur na mboka Congo biso wana tokomi na bakonzi bazali bamama esalaka esengo makasi na yango lokola lelo ezali mokolo ya fete ya basi na ye bongo vraiment kotombela ba bonne fete na ngai na mama Marthe Kasalu oyo aboteli biso mokonzi ya mboka Congo na ye kopesa pe lisusu bonne fete na mama Denise Nyakeru oyo azali première dame na ya mboka Congo lelo oyo na ye kopesa pe lisusu bonne fete na mama Judith Suminwa na mama nyonso baza kosala na gouvernement la mama Thérèse Kaikwamba Wagner vraiment na pesi bino vraiment bino nyonso to bozo sala na gouvernement na biso pourquoi pas mama na biso pe ya culture et art mama Elebe vraiment bonne fête pas yozali na bo sanité mama Sylvie Niembo Elenge oya biso na RTNC en tout cas mbote mingi bonne fête na bino nyonso ba mama ba mususu bakombo etangami te emission ezalaka nango mokuse bonne fête na ba mama nyonso o bapesi biso valeur na kati ya gouvernement o bapesi biso valeur na kati ya administration o bapesi biso valeur bien aimé na kati ya misala neti ya baminganga pourquoi pas ba mama o bazotangisa bana pourquoi pas ba mama o bazosala bilanga poto lia eza ba mama wana pe ba mama nyonso bazosala bilanga ba mama nyonso oyo bazosala bazopepa bambisi na kati ya ba fleuve Congo ba mama nyonso wana bazosala bazopesa lokumu ya ba mama na pesi bino vraiment bonne fête des femmes. Bonne fête des femmes na utiko landa ba mama na Goma o balati batenia mwindu bango moko ba miso ya charge bazo tambola pona ko boya makamwa mabe o ezala mboka vraiment ba mama Nzambe vraiment azala na bino pe ba Chris comédienne ya ba mamai ya ba kokwe ya bana mikie bino nyonso na kotiko banda kotanga bakombo te po ekozala penza émission momba bakombo na bakombo yangwana bolie bakena lingi bino mingi tozala ensemble tolingana to se soutenir tolata maputa pamba te na libanda me tolata maputa na kati ya mitema tosala maquillage na kati ya motema tolata bijou na kati ya mitema bolingo nde leki nyonso na yepe bongo ko pesa pe lisusu bonne fête ya ba mama ya ba femme ya basi na ba mama nyonso bazosalela Nzambe
basi nyonso bazosalela nzambe ezala bana mike ezala bamikolo o prophétesse pasteur évangéliste oza na yo docteur oza na yo enseignante oza na yo apôtre nzambe ayebi mutu na mutu na esika oyo atiaki ye nzambe apambola biso nyonso osala mosala elongo tozala vraiment tolata mpenza maputa kwa maputa mpenza solosolo na mitema tolingana lokola bamari de Magdala basizane bamari oyo mwasi ya Salome bango nyonso bazalaki ensemble mpona kosalela nzambe nzambe apambola bino nyonso yango bandeko na ngai yo moto yoki te kaka mosusu kombo na yo me eza kaka na kati donc émission lelo ezalaki mpona souhaiter bonne fête na bamama nyonso mpe napesa conseil oyo nakoki kopesa yango nde nayaki lelo merci na bino nzambe azwa lokumu monoko ya mobange ye wana lelo asali spécial kaka journée des femmes